Zali bangai ba couvrir yango ba pesa ngata na nzele lengesa ba continuer nzele lengesa po tozana posa ba nzele fungama. Po na nga pa mama na monya o mabete na monya o malamu. Po ba lingi ko lia biso ba mbongo. Tala le soki eza ya sola yibaki mbongo to azwaki. Ebla munene o ya tongela mida. Botongi baba ndaku ale biso peuple to nyoka maka. Ozo bakangiana aza conference baba bakanga bango moko wana po maomba sali ezalaka te. Amakambo batele biso ya sukula maboko. Maboko ngo banato bandako sokola mama nazomona ndenge te ko sokola te na lembi ko sokola. Do sous esali crise na mboka. Nous sommes en train de tambola boy. So si mutu akokoya kutu. Bien si, surtout bien minute so pe boy. Ngana o kamfla to suika. Na la so immeuble et amida o ba. Grande joie de vous savoir, très nombreuses fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir aimé votre émission Facilité à travers Cynthia Bombo, des courtes jambes chargées, braquées. Et merci beaucoup vraiment à tout le monde. Surtout au chaîne au News of Congo. Et merci beaucoup à Yalolo, Swam Yabal, Lolo, vraiment. Place aux alliés, vraiment, la paix sur Bambo Tebele. Et merci beaucoup à Madoli Godi, ma tante à moi, Motema ya Richi Panzou. Et pourquoi pas à Evo Dingoyi. Motema ya Baby Waxon, maman na Jemima Evodi. Et merci beaucoup vraiment na bino surtout au Boninga Cynthia Bombo. José Menga de Cynthia Bombo, merci beaucoup vraiment. Et merci beaucoup na JB Malanda, Babi Talaka yo vraiment mokonza Dallas. Merci beaucoup vraiment à toi Babi JP Yonde Makam vraiment. Merci beaucoup à toi les grands caméramans et Kelly. Hein? Kelly vraiment bon comprendre Cynthia Bombo yeyo na kufate nazali kara toujours vraiment musala nde makambu ezope sa pasi ezope sa mawa na peuple congolais bazolela vraiment eza batu misusu bazo sepela eza pina batu misusu pe bazo sepela te na makambu oyo elekana kilobi mercredi pona papa na biso ndeko na biso yaya na biso Vitel Kamerhe eza na peuple congolais belé vraiment baza vraiment na passe mingi ebele pe bazo sepela na bango à propos que bango bazo lobake a détourner mbongo wa Congo mais nga Cynthia Bombo na loba mingi te na koluka kotambisa micro na nga oya News of Congo toyo ka peuple congolais nde ba ko répondre biso bongo tokozonga na micro na biso ya News of Congo à travers Cynthia Bombo. On est là, merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga papa Simon. Merci beaucoup à toi, Papa Simon. Papa Simon, pour nous vraiment, l'ilobani nous allons pour ma camp Oyo Etali Vitel Kamerhe Oyo Lobby Azaki déjà na prison et Makala le les a déjà première journée. En tout cas, vraiment, toujours souhaité na justice, asa la justice na ndenge Oyo et Sengeli. Na cause Oyo ya Vitel Kamerhe na mbongo Oyo ezake ya peuple congolais. Yango wana bitio tozana yango na Vitel Kamerhe tozana ba makambo mususu à gauche à droite te o boye na boye te donc dossier tozana yango ya ko poursuivre ye mbongo wana ekei wapi ezali wapi pe ye moko aza conscient ke na batu oyo basalaki na bango tipachi ya mbongo wana eza mbongo ya Vitel Kamerhe te eza mbongo na biso peuple congolais. Donc yango wana souci na biso ezali ba attendre ye na ndenge ya bien et puis yepe abomba te akoka pe kotanga ba oyo ya kabolaki na bango franga ya leta po bakoka kozongisa mbongo ya leta po peuple congolais akoka pe ko respirer na mbongo wana. Donc ezate keno donc bazwa yango sikoyo keno babanda kosala ba cachette babanda kosala comédie bazwa ka makambo ya ba théâtre te o eza théâtre te. Donc bazwa penza likambo oyo au sérieux batu pe oyo baza ko passer na ba interview bolobela kasi dossier oyo yaza nango non jamais boko banda kokota na ba vie privée na ye o Kamerhe Amida o JBT eza dossier wana te dossier toza nango kaka moko ya mbongo ya leta ezali wapi vraiment pona papa parti na félicité ye po ye aloba yango bien ye akokanga mutu te pe akize mutu te mibeko nde ekokanga oyo akotia maboko na kesi ya leta mibeko ekokanga ye mutu azwa pati mabete mutu azomela pati te po pati akangi mutu te mibeko nde mutu eza kokanga batu
Merci beaucoup à président Fachi. On est là, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes là, tous à la commune ya Bandal. Nazo soignant de konanga peuple congolais na kata kabina ye. Papa, bonjour. Oui, bonjour. Comment nani? Grâce à Mayala. Merci beaucoup à toi, grâce à Mayala. Toujours le bel likambo etali moi na mboka o ba uti ko kangaye vraiment o lelo o uti ko kota makala pour na yo vraiment impression na yeza nini pour na ndeko biso vite kamere oza makala. D'abord na rolo ba impression na zali que c'est-à-dire mutu nyonso oyo asali mabe na mboka a méritera place oyo esengela zala ezali prison. Ye lokola ibe mbongo sengela justice sa musana na ye. On a toujours quoi féliciter justice en mort na biso quand même ba komi na moi pas ya ko meka ko simba ben touchable na mort na biso ko ngolo o mutu lobby to ba ke a cause la touche a cause la intouchable le ba simbié c'est-à-dire c'est une bonne chose. Donc na ndima route d'abord là dans la prison l'homme monsieur CPL singa là dans la prison non CPL là dossier dans la poursuivi ba la nelanti na suka ba kanga et puis na ba kanga ka ate azongisa mbongo. Parce que bon, on a pour ça le peuple congolais bénéficier là. Parce que ça mon famille n'a été ça mon peuple. Faut bénéficier là. Ce que est ton école, hôpital, tout ça pour tout ça là la déficit à hôpital. Malade des ambo comme hôpital zati. École à malongue zati, malongue zati. C'est-à-dire un individu aux bon mboka a bloqué moi ça non. Tout ça pour ça bon on est dans le trésor public. On a pour ça balanda bina. Okolobani ni na mokonzi na biso ya mboka président Fachi okolobani pour ne parce que misale belé o etikali o sala o 100 jours na coûte facilité vite kamera yewana aza déjà en prison makala. Pour le président biso Fachi na ko encourager toujours à Zamakasi malgré o bakangi wana za proche na ye mais ye il ngolo bagate ke vitel kamera za ki moko izana mutu ala ndaki na sima ako assumer ako assumer ba responsabilité oya banda ko sala yango et puis ako continuer ko sala yango ndenge banda ko sala donc rien n'empêche musala sala malunga et puis Fachi aza makasi o ezai bandeli nga d'abord na ko bese bandeli ndi bakangi vital camera to na posa bakanga belé lisusu Fachi aza ka mutima munene akanga na mutima ayo ka mawati aza mutima klimata aza na mutima moya papa pina wa frappa bana na ye il s'agit moi na ko frapper o nyonso ayiba mboka mutu mwa kwa mibe côté justice landaye kangaye. Merci beaucoup à toi René Nitumundele de la part de Cynthia Bombo. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas aussi à toi ya Lolo Swami, ya Lolo Swami ya Baya Lolo. Madoli Godi ma tante moi toza toujours vraiment karapona ko tambu savoir micro balader na biso. Précisément lelo na tamboli vraiment mi pe na zo tambola vraiment awa na zana sana. Na zanga mo côté na zana mama parce que ngana ko benga mama parce que za mama oyo mutasuka leke dena age ko benga mama. Bonjour maman. Bonjour. Maman, comment nani? Maï Mambote. Merci beaucoup maman Maï. Maman Maï, tozolo bela toujours di Kambuya. Papa na mso vite caméra. Oh na mintu aza ko se retrouver na prison ya Matala. On doit na mintu on a rebata kombo n'était pas na mutaba be. Toi la commune na Selembao. Selembao na la mintu. Maï ne vani na Selembao. Kureza na Selembao. Mais la minute so ki okuta donc ba camion toni ba bidon ya minene bazo ko ba mai bidon moko ya 25 litres so ma autant sur na 700 800 la minute ba pekisi ba to bimate ba salate parce que 800 ko so ba ta ko ba loso yo ke so ma ngo mai va même yemo directeur écoute ya Selemba on a ya signé ya rési les eaux azo tekela to mai directeur mai ba to so ma pas directeur azo tekela to mai yemo ko ba mai uti pa le mo azo ba na bureau ma tekela to mai kulu le lobinga ye bana ko bunda te ba ko simisa bana machete ba letse ko ba kingo ko kanga bana pa do ata kuune zala ngote ka ko kanga kaka bana pani baso ba mbongo surtout bumbu e moni makambo do bana te ba vaina ngoka boyo ba jeni ba komi ata za na lox fo ba kanga e kaka est ce que lox bena ba pemso moni ba mutu mo mbala ko so ba suki tati la mokongo ba ko kanga ete po so cheve na moko mais biso so ata lox na yo ba mo file dogi ba le ka mbongo bo kene bo me komi la bumbu Selemba ba do se ngwa mali ya $500 500 mona bundita sale lokote ko kanga ba mandana yango bazo tongila ba immeuble mais ba immeuble ba tongola ba mbongo na biso ya ndeto so na passe e bongo ye mutu ba kangi na moyiba na penza mbongo aza ko ebele poli ba teba sale misana bango so na mboko te biso wa mato mona na passe to teka te to lukate mibeko ba peso te ebele bana ba kanga bango ata ba bundita ka kuluna osaka bo kuluna osala bo failo mo so mbali bo so la ka bo ko kanga ba o bazo boma kula so kanga bango te
mais bauti kopekisa bato bafanda meme na babar nde bato bazofanda na babar babipi bazokanga bato nde baofanda babar mais mutu la zana moi terrasse na ye donc atie musique ti opekisi musique so atie moi toi kiti moko vandi kuna moi mulanga masanga zomela est-ce que bokanga bango siko suki eloko elesaka bana yango wana fataka tanzu 2000 baba lia moi loso siko opekisi musique bato aussi so mutu atie moi toi kiti na mutu amela moi sikle naye fo bokanga bango okoloba ni mpona président na biso Faci po lelo oyo bauti kokanga Vital Kamerhe. Bon, ngona ikama oloba te eza makaba bango ba président bango ba ranger ande bakangeli ye donc etikala ka bongo eza lisumu eza punition na ye po biso tozomona makambo sisi loboti ba mibali na miniti oyo biso na bumbu kuna so okela bumbu na elengesa wana otiki semba okiti wana bana baza na kimia te minduko zobeta ba masasi ka boye bala nzoto bato bana babundi to bazobeta mwa bakarti na bango ko kanga bana o za na lox telema wana muto okena sipunyo po misale zate yeah basala nde bafutaka basolo bafutaka bango po batika kikoso bakomi nango ya kokanga bana ya nyonso ya kosalaka bana yo mo ezanga tatina biso boto osepela ngo te. Merci beaucoup maman. Naza pela ba maman a ba matosola kaka vraiment. Bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour papa maman. Oui, tozo sola kali kam o etali makambu ya Vital Kamerhe nde bakanga kelobi na prison makala pona yo vraiment impressionné ezani. Pona nga papa maman na monya o mabete na monya o malamu. Po balingi kolia biso bambongo tala nete onyo kwa banda tongo ti butu ozoke kudia tanto na 3000 4000 yo zilobi kenga na sala te yebisanga na okena ndaku na baona kene kolela na makambo batele biso ya sukula maboko maboko bana to banda ko sokola mama nazomona ndenge te ko sokola te na lembi ko sokola est-ce que na ndaku na uta na sokola maboko te fufu mpe banda bataki fufu to zolia ngote kaka to sokola maboko 2008 so 2080 bango baolo bakufi tozomona bango te tolembi misala eza te tala mais kasi yango na babisukola maboko ezali pona soin na yo pona kokimisa malade oyo ezo protéger yo siko boya yango poani malade yango bazo protéger biso mama yo muto lobi yango yo monela yango koteni malade yango bango baolela mbongo bango moko biso to kujanga na kana ba plateau tolembi ezate ba maya mbule pai ba wese ya kitoko te tifoide aza nini ezali siko to nyokwa mimi tokoki te ba changer nini bana bazotanga te basoda bakomisa bato bakizengi kaka sukula maboko oleka bosukula maboko meme na badepa masanga bakomi kosokolisa bato maboko bokopesa bato mbongo te kaka basukulaka maboko tolembi. Merci beaucoup ata maman sukola maboko nde makambu tokende be sukola maboko tozonga be sukola maboko toza toujours on tozotambisa micro baladia na biso on est là. Merci beaucoup à toi Jean-Louis Mundele de la part de Cynthia Bombo naza pena ndeko nanga moko ya mwasi yepe aza pepe congolaise quand de tolobara toujours vraiment madame bonjour. Oui bonjour ma kombolo nani Bélise Kelani. Merci beaucoup madame Bélise Kelani vraiment lelo otomoni chef nabiso Vital Kamerhe azana prison makala pona yo vraiment impression na izani. Bon pona ngai na moni fo ba pese punition po parce que bazo saka na mbongo Congo bato bazo mona pasi soko mati kota ya sana selemba ou bato bazo souffrir kolia pasi selemba ezaka na zone de Kisasa de Yakini mais bana kin bazomona passe oka bana mboka okekuta bana bazotama makolongule loka kolia ezate bato bazosenga mai ezate bon totela siko mbongo au peuple congolais ko sepela bato bazana ida malamu bato va vivre bien de ba pays mususu bazo vivre mais biso to vivre bien te to ane sengote ba mbongo bazo gaspiller ngo ko sakana mbongo bon eza sengote batia biso kimia photos à la l'aise biso photo vivre à l'aise na mboka na biso elo na ngana ngo poser ngwana donc bon pour ngai donc bazana droit ko pese punition pour la nini soto ke na victoire tozotala immeuble munene o ya tongela mida ba $3500 ko pesa rabasi eza kitoko te amida mwasi na eta za mwasi bato asa mwasi JB mais abala ki non bon ata bala ki donc za wali bala contrat donc na contrat na fa so ba mbongo na fa pesa rabasi asa mwasi bato atika mwasi bato a dépenser na mwasi abotele bana eza kitoko bon ata botele mwana za ya bato mbongo ko bebaka bongo te fa sunga bana bato bana pasi
bato malade baza na hôpital bazovivre mbongo eza te kolia eza te bato bakangami na bahôpitaux akosunga mbongo wana akozonga akokesunga bato ya bahôpital ezalaka te ata akosalisa ata nini ya baorphelinat azwa ata bana pasi oyo bazotambola bashege comment aza na ONG na ye ya orphelinat oyo asungaka bana orphelinat bon ya ami deza ya ye te ye aza mutu aza na candidat na mboka oyo biso tokotia lika na bango bato nde bazwaki baposte amide aza na poste te ye nde mutu aza na poste donc amérité fois azwaka punition na ye. Oh maman, ok. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes là, Cynthia Bombo, vraiment, na micro, il y a émission na bino facilité à travers Cynthia Bombo. Merci beaucoup à toi, maman Néné Makungu, notre maman présidente. Merci beaucoup à toi, vraiment, place aux alliés. Bonjour, maître. Bonjour. Oui, na moi makasio babi pepe congolais bon basala toujours kana musala vraiment mais tozo na souci pe na pasi comme on a lelo oyo chef na biso invité Kamere à se retrouver na prison ya Makala pour na yo vraiment impression na izani. Bon pour na ngai pour na invité Kamere à la prison pour na ngai gravité fallait pas bana na bateau ba 18 ans na pouvoir après ba ya ko na c'est une année ata ba bana ba kangi est-ce que ba otika na ngai Tige bato basali ba 18 ans wana lokwa ndeti banani. Oh lokwa baneti banani ata yo atanga ito yebi mutasali 18 eza président biso Kabila. Siko yo koloba nini pona président so Fati o azolanda biso na minute pona Vita Kamere. Bon aza mutu azanga posa te soki mbongo ezali soki ezaya sola yibaki mbongo to azwaki po ya bango babenga ngo soki destruction so babenga soki nini wana par na bango. Bon pour nanga soki mbongo ezali banga ba couvrir yango ba pesa ngata na nzele lengesa ba continuer nzele lengesa po toza na posa ba nzele fungama ole ba pesa ngo na ba individu moko ba yibaka po ba pesa ka basi na bango na bana na bango. Même siko pepe congolais pe azosilika makasa lobi likambi ya 100 jours banda makambo ya banzela esilite batiki kaka baso de muto mongo ti lelo fo mesilati. Bon makamba ceux qui sont des niaouana, ceux qui sont des moutons. Bon, pour nous, le président Fatia a une show. Dans le show pour un nid pour ceux des moutons qui ont réussi sans bouteille dans beaucoup. Alors, ça là nous espace comme des belengesa, comme des banzelés belé au salaire miké au fond la biso bambouteillage pour les rater. Ce n'est pas dit que ceux qui ont sali sont des moutons des embouteillages ici. Ceux qui sont des moutons, ils ont la chose parce que c'est ça le problème. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup à toi, Michael Moana Lemba de la France, de la part de Cynthia Bombo. On est là vraiment toujours quand Likambo Etali, Makambouya, chef Nabiso Vital Kamere, au Baboute déjà Kokangaï, na minute ça déjà na Makala. Nazanga mokoti nazana Moana Mboka moko aza peuple congolais, yepe aza vraiment moi Likambo Loba. Papa nanga bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Dieu merci. Merci beaucoup, Dieu merci. Précisément, tu as combien? Tu as combien à Kalamu, à Kimbangwa? Merci beaucoup, moi, Kimbangu. Pour nous, vraiment, les calistanoïs, ils ont dit pour papa Nabiso, Vita Kamere, au Baouti Kangaye depuis lobby. Na regretté fort, n'engue Vita Kamere, n'engue Mambasali quoi. Pour s'engoper Panzani, on est sur Baïbi Mambasali, a raté. Nous autres souffrir, toi. Toa mamu bolana nukutu to ngato kufa banini do bato protéger banzo to ka susango mbongo ye bela mbongo quoi virus ko ndege ya mboka ndenge zo tambola et permettre tozo ta kenge poto protéger banda kuna ba pia ka kutu na banda ko beto ka su ye mbongo ayibi mbongo ko yiba mbongo wana ya makambo ya mboka permettre biso mo kutu na tozo nyoka mo tu fond eza boy to ya dollar boy to dollar neza boy banda Kabila zwa to dollar eza na ba 16000 siko tango bango ba ye ba koti e comme ba 17000 soki ba quelque boy to ba 18000 kutu to loba ba 18000 siko na yo zo yiba mbongo ya l'état biso peuple to zo nyokama na beti lelo na boy na sala ka boulotte na ba ni boy na ba kambuya problème ngutwa ya malado sous esali crise na mboka. Nous sommes en train de tambola boy, so si mutu akokoya kutu.
ndenge eza boye mpo bapiaka yo koyibela so mbongo na mwasi na yo botongi babeba ndaku ale biso peuple toniokamaka omona te makambo so otali mpe ya boye bien sûr so tobia minute so mpe ya boye ngai na okamfla tozwi ka naala so immeuble ya mida oyo batongi balie mbongo tanga kana mbongo nde omonaka na 3 bana ndenge bomonaka na 3 bana 3 bana futela parler na minute so to futa parler pe yo bomona moment on est okomi la raison mona te ye azo devient bambo omona te mystique et moi na misubo to bien minute to marché l'habitat immeuble ngwa ne zo tonga ya mida omona amida ya salaka wapi amida salaka te amida salaka te mbongo wana eza mbongo oyo ya leta apesi mwasi na ye basala bafe banini ale biso pepe toniokamaka ngati lelo na kanda fora mama frère tal biso te kasi ya makambo nde ya mboka tolobela mbongo wana mboka mboka misala esalama mpo biso mpe totrouve. Mais ceux qui totali bien vraiment la structure etali ya bakonzi ya za mokonzi vraiment ya za mokonzi mais directement vraiment ba benga kié pour ake ko samba mbala moko ba ke bakangié yo vraiment pour na yo sepeli nango pour na nga na sepeli nango po même fois bandolo bane aya anda roboya po ngai na permettre ka na zali mete lobby na mona plein tout na bo bakangi vite kame po makambo ya mbo ya peuple. Oh, il y a misala, il y a 100 jours, pardon, il y a 100 boutons. Il y a 100 boutons, il y a un saut des moutons. Saut des boutons, pardon, pour la langue. Je t'arrête à Congolais, la vitesse est malouba. Pour la canambongote, canambongo, on a notre nyoka maboé. Il y a une vitesse est malouba ou t'es belé. On a des limites pour la réponse, malouba. Bakangi, en gros, pour la siko, d'abi, n'est pas kangi, wana. Aza mutu ya proche, ya président, n'est pas kangi, ya mutu ba j'ai pas retikete. Ote. Bande azana so bakangiana aza conflage bakanga bango moko wana po maombasali ezalaka te bazosa babongisa mboka bino bozoyiba babongisa mboka bino bozoyiba babongisa mboka bino bozoyiba ata bino moko penza bavota bino pona bongo boyibaka biso siko ta bavote nga na vote bino ngazo nyokama bino na bandeko na bino na labana na bino bazoya minene talanga kutu na vote yo tala la mecha fora lo barate to tala ka mboko ngas nga pona nga na liga do omi dola ya no do filmer nga ko bota image te do pour di ya kutu a porte passe ma kuta kiti mo mke awa na 73 sa toto bimie lenge sa kuna ya ba 70 kalike ba 800 okolo ba nini pona mokonzi ya mboka na biso président Fachi nga do pona ngai Fachi asala ka ye mo so be ataka mutu moko ka wana tada muyiba yibede ya ngapo ataveka ye moko nanu ye moko pe musabe ko salama na ngonanu tata na ye moko do tambola nanu place mabezali azobongisa na ye mo sozo tia mutuka ka mutu azotia azoyiba eka azoyiba lelo ba pesi yo poste ba engagé na place ya vite kameng musani yo sala pona ngai penza bo ba pesa nga charge makambo wana pa la vite kameng na ta na nu peuple na ndenge ba onyo kwa manana na kipe na nunga na nteo na yiba yiba bambo na ke na peuple mo onyo kwa mapop pona nga pa o sana budget mo na ko lia na facilité fo ezala opesi batu ya kini facilité ko lia mbongo pe na musala banini banda bango bazwa ba pouvoir ngo misala kutelo moko te dollar piaka na mboka ngana bela mu musala pe na musala électricité autonome moninga bona lo bana bino bolanda nga yo kar pe eta kar pe vita kamera kufi yo vita kamera bakangi yo kuna kar kufi yo ngana de kufi na sala on a démarré yo kasi là repesa ngai na pesa on a pona musala na sali kasi po mbongo ozosa musala ozosala na mbongo yo moko terrain na yo moko na bana na yo na mbasi na yo biso to nyoka mo ezalaka te. Merci beaucoup. Merci, voilà, vraiment, maman, merci beaucoup à tout le monde, vraiment, na bino nyos oboza qui branché, Kolanda souvent, émission na bino facilité à travers Cynthia Bombo, des courtes jambes chargées, merci beaucoup, vraiment, na bino nyos surtout, obo wutu Kolanda, plepe congolais, ndenge ba pesi ba envie na bango, à propos ya makambu ya vitel caméra, oyo, lelo, oyo azoko kusa, jour moko na prison ya makala, ya minga kolobeza te bino moko bolanda ki makambu nyos surtout, oyo eleka ki na miko ya Cynthia Bombo, merci beaucoup
aya lolo swami yaba lolo to s'abonner massivement à News of Congo et merci beaucoup à Madoli Godi ma tante en moi et pourquoi pas aussi à Evo Dikala Samotema ya Baby Waxon et Nabosanité Asnen Dionga la fille à maman et merci beaucoup à toi Ismaël Dianza et merci beaucoup vraiment à José Menga ba José et binono surtout Oeboninga Kabiso Jibek Malanda Babi Yende le patron de Dallas et binono surtout Oeboninga Kanga ngapena ninga kabingo na pesi bambote bele na ya ema de moi vraiment place aux alliés vraiment bambote na yangwana vraiment à tozo kanate et merci beaucoup vraiment to s'abonner massivement na News of Congo on est là toujours peuple congolais baza toujours wana merci beaucoup to s'abonner Kelly les grands caméramans merci bye à la prochaine.